Voilà, bonjour mon daté, bonjour partout dans le monde. C'est la métisse noire, moi ça moindo. Vous s'abonnez massivement nous TV puisque vous pouvez s'abonner et l'engisca batunabino tout bakozoma artiste comédien, artiste musicien, ba jeune talent bisonnier surtout tozala kaka awa na Nushka TV ya yemoko Maradona balobi Amis motema na Nush Amis. Bon toyoko kita bon sur le terrain ba bien plein tournage, kalaté tournage zo banda toyoko kanga bongo prête moko makasi nga benga ke prote. Parce que la qui tourne makasi parmi les artistes et comédiens bato balata makasi pa na kati abeta pena ba chechi do ba ve chechi vira moko balobi papa maswaku azala ne jeune beto benga ki papa maswaku bonjour. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu, hein? Obi yo bilonyo to la ta ka fe loba so la ti loko ka fe loba fe solo la o sala bien te ya toi ne langati moi complet ya disparek normal. Voilà, merci beaucoup papa Maswaku na ba confinement au ba tournage évolution makamezo ki ndengeni. Ouais, ça va, mamazo qui est très bien par la grâce de Dieu, nzambazo sunga ndega to yokana ki voilà. Donc makampezo marché quand des marché avant différence exacte. Obligatoire mamazo qui est bongo différence c'est ça parce que to comme ce qu'on a ba pièce. To na ba gag ce que to comme na ba pièce donc différence c'est ali. Papa Maswaku meka pepe biso 2010, 2019, 2020, na batano ba théâtre ndé nyoto ba tournage est-ce que mon évolution mati tu zako kita makasi. Ouais, liboso moi mon pepe kita ki mukie mais kota ba gage mataki. Kota ba pièce ça là moi boye parce que moi bato ka mitema malamu na mitema mabe bakoma okaele biso na ba pièce mais le roi Nzambe azanika elle na biso ndeto bando beta bagag wana bat bayibi ka Maswaku waza Maswaku ali donc bat bando découvrir nga sauf que na ba pièce bat bando mona ngate voilà bande ba fanu balinga papa Maswaku bo bando mona ngate po bantima ya batu donc là to zongela de ba pièce to boka ka lo ali boso sux et kangi poto donc Avant tout mana succès na tango ba ki batamité amabe batanti mais ça ba producteur baninga na bino to ezaka on a biso kaka bande on a biso kaka o ba biso benga ye koto jouer bien te yete ya benga ngate fona bengo na rôle na hot qu'est-ce qu'on a comment ko fina yo moi keto asala chaîne moi keto na sali chaîne bien mais na benga batu nyonso mba mote et surtout biso to débriller tout ça va débriller tamsu yo ba futa ko $100 ngana na $100 wa futote donc faut oser la momuke to sala po to bengo toni to confirmer terme o bato baloba ke na théâtre bino na bino bolingo ezate est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est vrai to sala ka ironie sembla ya bolingo ke to lingana ka mais au fond de nous to lingana na mbebo mais na katite. Est-ce que des fois bande za pena muninga moko comme comédien ça acte moko boye ezokisa yo ata bosolo lambo yebiki beta nanga vraiment faux likamo e blessa ko eza baze belé ndeka ndeko kutu bina fila bi le temps passé ne revient plus mama nanga na yebo siko zali ozako banzanga et donc voilà le temps passé ne revient plus eza makambo kala ka na bossa na makambo surtout surtout koti ne ya sika na zoka nyonso pena na bwaki na mai na bandis ko ne ya sika na motema pembe donc voilà. Maswaku pire yo na théâtre zana parce que bata poto dia ba pesa réponse bi pire Maswaku ezalaka mpaka louis en réalité à part mpaka louis mutu so azali vena ngai naza ba pire nga bazali ya Louis vient ngai to lexi ba tempene belé ba moment ya bien na ya mabepe ya ba difficulté ba mamwe belé donc voilà bien que to za solo pango morote ye akoma na ma campagne ngana koma na beau vent donc to panzana mais to bengana ka to monana ka surtout mingi muto bina sangisa biso ata so abia no sangisa bino chaque jour bolemba papa Gaston Tchenda GPX agence Assir donc voilà tout ça pendant ensemble ba pire nga bazé belé ba Christian Dose ba Bronly do bande konanga bazé belé hop na bazana contre kerte
Maso qui est biso. Est-ce que vous reconnaître sur rôle moko boya théâtre oyo salaka et bimisa ko sur maso ko makasi. O epesa ka pote lengi, mais sala pika bandeko non tima. Te à l'époque ntima ezalaki te parce que bato ebele basatandaka ke ande asali ne boya succès moke kaka aumela te. Donc bapesa ko no chance te. Chance ezalaka te. Bato bapesanga chance eza mayonnaise na ya mode na mama via. Bato bapesanga chance bango wana. Et après tant makambo mene pesa makambo zwa makambo. Nde après moi bantima ngo bandi C7. Ntima pene yo ya makasi l'air Yves Lubamba Top Vision apesinga na bando sa ba film. Pourquoi kaye mutabandi kala te bandira lobby est-ce que Pecho a sala film prévané ba mona yango raté donc voilà. Maswa kuna école tu peux tanga kana ba ina to sala no école ni faculté ni. Tenga tanga na ina te na banda ka ko kende ko zwa cours. Mais après un certain temps, ya kaka te afta ba minerva te aza régulièrement te tout. Comme ba mambo belé nde na ko tika na ngai. Prof national biluka bala oya o s'inscrire aux ala na logique. Donc la batonios baza et puis na ko voyager à cette époque-là, nazo vivre nga moko. Nazo passé na notamment ya likemba tata te mama te ndeko te yo moko donc o calculer ta msusu $10 na ke pesa kuna yango esenga ngana liata moi 3 jours 4 jours donc ezaki moi passe inspiration l'art c'est l'inspiration de Dieu lokola art wana eza na makila to mi pesa kaka na répétition ebele et on a répétition ezaki toujours ya banzuzu to ando ke no pas vie moko bon. Te répétition c'est na groupe biso za na groupe à Sima Palais après Sima Palais nde to yo kende na groupe ya nini babenga ngo nini groupe Rémi Kilola après Rémi Kilola pa ya Freddy Mbale Sombo en tout cas na tamboli pe na mo ba groupe tamboli pe na mo ba groupe ebele bambote ebele mama na nga to ya bayaka bambote ebele place ozali na François na mama to ya bayaka. Maman Véro, donc moi sa papa c'est l'os, donc voilà. Ndé après wanande na komo qu'est-ce qu'on a ba groupe minene ndé place na komo que découvrir sikoyo ba maramusu ndé pene za la rati esprit pe kaka nande lelo to travail. Voilà, merci beaucoup Maswakoulé les nga benga ki vraiment Maswakoulé le don vient nga pene ya kati paso la bien makasi. Est-ce que Maswakou ndé po bandi ko tourner Banabasien au balekande si ba mettre pas des occasions yo tourner tana mutu moko. Ouais, na za occasion yo tourner na bancien et papa Doudou une fois et na zo pena moi chance wana ya tourner na moi ba mikolo ya papa Kofi mais mettre pas na tikala zo chance te parce que ngana ande tidol na zo goût ya tonalité pa na donc nayebi ke nzamba osala grâce mais ba tout batikali presque à part papa président sans souci défait sans souci nani susu papa Sonzo tout joua déjà bato belé to joua de ana bango bato belé to joua de ana bango ka ba ya moko Baya moko ka ande na to jouer te. Mon réalisateur 2 minutes. À répondre d'appel hein. Tona ni toujours de la chance de retourner là papa Kofi bango toana. Et ça na pièce ni vraiment au mona pena ki o 60 pena ki komi et ça lo vraiment que le lo pena ki maswa koko ma stable. Vie kwa langa na ujana. Vie kwa langa na ujana. Ba pièce vandi sa pena succès na ngai e kwa langa. Ba film mané zaki yo moto koma ki to zaki moto nda proposer ki yo. Te muta proposer ngai te za ba film idée na ngai écrit par 12 Christian. Christian koma to panzanteke to pesa na ba idée pour ngai nga travailler scénario nga monter. Na nga to za. Te na luka création jouer na bando luka so ba moyen na koma nga mo. Wana on égoïste.
moto moto asala mosala na ye ngai naza artiste nasala bulo na ngai. Donc voilà ya bapiese oyo esala biso mpena danger. Voilà, Maswag tema tokutana no comédien makasi ko mekela biso pe mo elo mo boy pe longola biso mo stress. Ya na ero na malili boy. Problème à famille nano problème à famille ya orphelin nano. Moni o malili boy oza problème ya famille oza problème ya nzoto ta yo moko. Mama nzoto obela. Kozala yo moko na kisasa eza pasi. Oza mwasi te. Na mwasi te. Mwasi na ngazara te. Amusigati. Maswag pourquoi l'on toujours notre monde a joué rôle moko ya jeune garçon et ça la toujours papa. Na joua o kana ba film na ngape les deux sœurs bato ba ebi ba so ba beti les deux sœurs ba mona ngai zuwa naza bato ba reconnaître que peut facilement belete yo mo remarquer so se déguiser ou bima elongi mususu so poza bomelo mususu face mususu a double face nga mi benga double face so na maquiller mutu mususu so na jeune pe mutu mususu. Est-ce que na mona mino pe déjà arrivé pe oila mo na muninga mo beto balinga yo to polinga muninga ko wela mwasi te ça mate te banzela nunga na oleka nde maso betile biso na film o ezo pese part to koloba souci source na source wana idée zaki ya yo moko Maswag to zaki idée za ya ngate idée za ya 98 Mylène donc naloba idée za ya Mylène travaillé par 98 Milo donc voilà et puis Mylène yemo pasali a joué actrice principale voilà et arrivé pe yo mo poser histoire vie na yo o betongo na autant comme na scénario na sa ya ngate wani bientôt bakalate nzambe soka sungi na osala ya ngai ngana na sali ya ngate to bandi na ba pièce to bandi na ba pièce to pesa nano bato mate après bato na jonde zaki liboso de théâtre bande ko futa liboso na nde komi lelo est-ce que c'est la différence na yango ezokende ndenge ni évolution za ndenge ya lelo elekani to ya kalande elekani nde bozaki liboso na kala to tabino na ba TV o mona to olekana boy bato bazola no na sima na lelo ndenge ko ya lelo eleki na visibilité mais na l'art ya kaleleki na l'art kaleleki lelo bato bakabate kokaba pe dimna nango ya kaleleki po ya kala bato pena basala CD balia basepela fort biso tozwa ba miette kombo ebele miette mukie foza sko mayele po s'organiser po soza mayele te s'organiser te la réalité. Maswag était que artiste et comédien le l'autre moment na mingi na monde de théâtre ba ko beba ne komi trop côté ba fille côté ba garçon ba rendre tellement makasi et comme tellement makasi beba na mo ba rando wana pona yo pe artiste et comédien conseil no ko pesa pa bande kono ya basi to mibal o wazoza la toujours na kati ya rando pourquoi mono no ebimite ngai ngatsko na za clair ngatso na comprendre linga ngate na epso mamo yo linga ngate to sola te mais on obeba na bato belesi kasi bongo bien yo linga te ngalingo sambla te ba yo chelo nzomi niki pam oza clair moni mon na biso mi bizarre mutu aya no boma ma sexo mutaye na ala alinga saloma be ma sexa tu t'imagines donc faut ça clair yango le roi semble peso le kebe on peut kufa pe trop voilà donc so les gars ça que yo linganga te loko linganga te tozala pembeni te oyeba misie mpo ani basala na mabe te tuna Natasha ayebisa te bola mpo ani basala na mabe te parce que afacilité ayebisa moto vérité ake yo linganga te na lingi nanga te bamisie na bakokenda yo te yo mpe te yo linganga te face na biso soki moto alingako te mais bovana ye bomeli bolie keto ekoma na biso ba jeune fort keto ya ba jete donc tango vivre ezaka maele pirate
pire comme pirate. Maso tote kolanda acoustique ya Hans Luzolo était que peu comédien comment on a de konom bala beta acoustique na ndenge pe ki comédien bongo. À créer, un artiste doit créer. Un artiste faut créer, à créer à sali base na e. Kitoko. Coup de chapeau. Coup de chapeau, félicitations puis Taranani les fantomas. Les fantomas de rire donc Hans Luzolo. Bambote belle place aux arts donc yekuta za mtaliboso akotsa à part ba théâtre ya Pululu ndenga nzonzi mpe boya libanda mtaliboso mtakotsa na film ye bala terre donc bambote belle na bosa na yango te eza na mutu na joie oncle à 2 minutes président Mimi Président Mimi conseil no pesa pande kono Gabriel bakobebaniza entre na Diana maman ekoti na kati ni no kolobeta ke yo pe papa parce que to bengo papa parce que moi na Gabriel pas moi na pana yo eta ke yo pe papa parent et ko sala melayo un jour conseil no kopesa to réaction ko zani nga na olobelo moko moi n'a pas d'artiste to garder valeur na ye à comprendre to garder valeur na ye sauf que na théâtre to yebani o azaraboye ya Gabi azaraboye Diana azaraboye omoni donc mutu mutazana mwa ndenge na ya vivaka nga elo na oyebisa bango to bandeko to famille so likambo to solo liango nga pasi na yo ka makamno c'est comme internet likambo boye internet osuba boye internet oke ko kwanga so yo wapi internet donc nyonso internet te bongo te poni baloba le linge sale se lave en famille mamso eza ya famille bosoli yango bobongisa entre vous c'est tout hein boso ko so pe famille ba ko tio gérer ngo te ndesinga ke bimana miso abatu pesa pe biblique bon soué eza yango te soué eza to bombanaka basali te tozomisilisa na valeur epai ya ba téléspectateur bafan no balingaka biso po so toke même nta na domaine ya les jeunes mwana ya Gabi lobi mpe olinga asala makambo na ye alingi ta mosu manzele mo bayebisi yo mobala Diana o comprendre quelque part ezobebisa mpe mwa nzela na bino pe taki bakomede bosala pe mwa part na bino ke koluka ya Gabi na ndenge ne kosolola koluka pe Diana na ndenge ne kosarranger comme de bosufra te ke moto basalaki yango oza mwa moke surtout baleki mpa na bango ti mais eleki mpa kopesa ne conseil me na ndenge ya kosaleka donc moto yango mpesa ekufa ye nango parce que nayoka yango so te internet nde ezosila te internet kasi moto so atali lelo azwi actualité ti lobi otali après une année une semaine otali so yaka bongo ti makambo mosu ezalaka ta mosu eleka na 2019 mais bato bazongiselo yango na 2020 ezalaka bon internet ti kolalaka lamuka makambo ezobotaka kaka loba matika songo nyonso makambo voilà na bapiese na batournage bafilme no mikolo ezokota na shell na yo moko maswaku badifficulté nozokutana ouais badifficulté eza financière c'est pas facile ça filme eza jeté ça faut omipesa olakisa volonté wana ndeti biso bayaya bozwi mwa 1000 moto mwa 500 mwa 700 mo boye osala filme aboule déjà fona sala ngo boye mais nous on le fait quand même tozosala ngo mpona côté ya peuple côté ya bato balandaka biso bafane na biso badifficulté eza ebele basunga biso kaka aide na bango yosala biso bien poke tosala bango mosala bien arrivelo mpe ke osala filme bobengi mpe motu boye mpa boyini mpe koya bon nano esalama te nano esalama te ayebi soki ata mosu aza na empêchement temps contre temps ta mosu aza na engagement moko boye bi aza na parcours mais koboya te nano te papa Masoki okomi lelo bino baartiste comédien nyonso tu bosali bachaîne moto na moto na chaîne na ye na chaîne bino nio tozovise mpe ka eloko moko bagag bafilme nanina yeba te monde ya théâtre yango ekomokende na kozika ezopesa lisusu te yango bokoti na monde ya bachaîne ya YouTube parce que bebe bakoti na baémission bebele ezaka juste bagag bafilme juste ofaire comprendre biso côté wana nano mosala théâtre ezopesa te yango boye
na ba chaîne po biki ba chaîne ko kota mbongo to za juste ko matise sou musala o makasi na minute au théâtre za yo moko théâtre za yo moko YouTube et ko sunga biso voilà et za lokwa wenze mais quand même ezo sunga biso to zo moyen de vivre moi chaîne na yo ozo bunda kota biloko ezo permettre bana pe bazwa moi lokwa olia omona donc biloko wana tout eza important donc soko zeli mutu asalela yo eza pasi surtout na bakina fo yo moko omibunda etant que mwana mobali osala chemin wana pe bo empêcher pe ba producteur o ba yela bino ba copie pe ba producteur bazala sote ba mais ndo kutana chance ana te to bazala te nga za na chance wana ba kutana na producteur mais lelo ba producteur baza sote ba producteur ba sote ba mécène asali chaîne na ye aza posa bosala e boulot tout OK auditeur aza mutu a supporter artiste na tout à part musala azo ye souci les artistes azala bien mais biso tosala na musala ndo sala ozi quelque chose so pe sali ke musala ngo pertiba ki ba moment ozwa pe lote voilà maso écoute c'est la nini na tout parmi ba film nous c'est la histoire nous préparer o ba fan no pe bazela deuxième saison to cheli ba vision zawana et puis à part vision to ba na déjà lelo to ba ndoko tsango lelo bat ba s'abonner pena na Maswaku TV kuna ba ozwa biloko vision zokota lelo premier épisode après vision de bozwa surprise désagréable na vision wana ezokota lelo ou changer ba acteur tout ça ba même acteur au travail na bando ça na ba même acteur naza na une équipe pour le moment toi une équipe au travailler na ndeka na bi biso créé naza na 4 réalisateurs donc 5 kana loba moni na 5 wana yango tobaki biso maison na biso eza wana posa to selo film wana posa to selo ba gag obengi biso en tout cas to selo musala kitoko donc to kanso yo no sala gag gaga ngwe leka oyo yo moko sala na kitoko oyo kota na chaîne le kana selo kutu ya bien ponga na sa su ba gag te ngana sa ndi ba pièce OK il faut na salela yo ya bien obimi. Voilà, vous comprenez, tout en plein tournage, tout quand on m'assoit quoi, donc ils ont l'arabe. Voilà, donc il faut, nous allons musala bien pour yo là, pour tout continuer au travail. Au monde, nous venons à saki photo de Bundes, bambo te belle place aux da Silva News TV. C'est au que presque na suka na kata ya film na biso jouer rôle ni. Na jouer na vision na jouer Tatampelo. Tatampelo ndeni. Ba papa diagonèse na mama diagonèse via trop kinkulu donc to laxi ba tumpe valongo na ba chrétien to zana biso ga elo moko mais to kena na par rapport à bitumba ndeza la bango ba sambela ba biso to sambela boy mais to lobe la vision ba tumusu ba négliger bandoto ezaka ba message so moni ndoto omona okoko distinguer ngote. Et puis en plus sans compter wana batu mususu baye bara utilité ndoto te batu mususu bakanga pe bandoto te batu mususu basamfutaka na bandoto OK ndoto ezaka message to laxasko que signifie ndoto vision ozo souffrir mais tam mususu na bandoto pe ba laxo tala place eloko zo memelo souffrance ezaka liboso ndako no bakundelo yo moyeba. Voilà. Et on a tous opé sa matéa. Ah, vraiment, merci, c'est vraiment intéressant. Ma casse. Ma soako, ba dédicace na battu et puis ba fan no ba retenir ni. Na pesi mbote na petit na Christian Dos, leki na mobali, na pesi pe leki na mobali unité na pesi mbote leki na mobali, na pesi J3 répondeur leki na mobali, na pesi bango mbote bo garçon ko tu leki abana le oti lobi wana branli leki na mobali o branli camarade ba leki na ngai ba onyo so ba leki nga mukona bango na pesi Smith leki na mobali mbote et puis na pesi Natasha Bola leki na ya mwasi na pesi Grace Fita leki na ya mwasi
napesi boss Carlos Osvaldo ya mama Dieno Kamba bambote belé Fabrice Mola ya Solgan Tseka Lidi Luindula mwana munyanga mwasi ya pembe bambote belé place ozali Karine Basonga et puis mama Olga Maduda mama na ngai Olga Maduda na Allemagne bambote belé na bamapasa mama Dolo Swenga na Suède bambote belé place ozali et puis Nanou Chiemoko mukolo chaîne Nanou bambote na place ozali en tout cas so toke nde toni tokende oza décider parce que cop na biso yango excuse cop na biso yango yo et bato tout balinga papa Masoko je vous aime beaucoup pour nous contacter ngai obeti plus 243 89 16 835 plus 243 89 16 835 nasuka joyeux anniversaire à toi c'est Dibombo malampa dalanta kala mfuka bokota koi bokoko mpulu enfant béni étoile c'est Dibombo malampa célèbre l'artiste qui vient bientôt là et il a le défendeur remplaçant de Chico Pouloulou donc azoya déjà et puis merci beaucoup na salon maman Nadine bambote na place ozali nzamba pambola et puis na yo moko merci na caméraman na biso Zambe Arnaud voilà quoi nzamba pambola yo et je vous aime beaucoup bato bo s'abonner beaucoup tabota la vision deuxième saison succès aussi là mbamoto takebino vision après vision surprise désagréable Masoko ezaki boso ke so likamo esalami na mboka bino ba comédie bo rapidité bozu yango pour bosala mbamo théâtre mais tout le monde ba évidemment belezo lekana c'est comme si artiste et comédien moko to selon moi scénario mo te ngana lingana sa suba mwana te bobanga état de droit te na lingi te nazo tourner na mbongo na ngamo souffrance na ngamo ngamo nazo kemba pona sa suma ngambo nyoko la ngai non mais nyoko lona ni pardon voilà Masoko artiste c'est toujours le boyo zo boya mutu so linga to sala les promotions yeto soli oli to sala nzembo no promotion yeto soli na sa le film to soli na débrier pona boulot na œuvre d'esprit après na sali onka ya bolé ya bon te artiste tikata mo elembo papa Masoko to sikata mo bilembo belé que son âme repose en paix merci beaucoup okasi osutu keleni kasi lembo yango no bina tikela oti succès pambote belé place ozali leki ya Laetitia Kuya. Merci beaucoup papa Masoko vous s'abonner massivement balobi Nushka TV ya yemoko Maradona Miss Motema ya Nanushi Miss Demona Renate Miss Motema Pavis Mboma vous s'abonner massivement Masoko nga temis na ngayote ba comédien ya Louis olembisanga o tourner kasi na sista nga ok na libéro kasi bon tournage merci bisous bye voilà vous s'abonner massivement Begonia Munyampala Blanche Munyampala Jessie a vie dans mon thème ya Laetitia Kuya ma petite sœur préférée depuis États-Unis pour s'abonner rapide babi Nushka TV ndebe événement nde makambo ejo mas masikita aribo kechu pour s'abonner rapide ba grand merci réalisateur caméraman ya danser balobi Arnaud moni prénom na okangate tukutani à la prochaine bye.